bonjour. Kitoko makasi c'est vraiment la ville le souci talara. Vraiment lengi makasi journal le bato ba kansela mon ndenge ni. Bon, et je voulais me prendre ba journée mirabolante parce que ça trop peut ba ene na biso. So non non ko bota marate. Ya ba sala dia groupe salongo 1954. Donc déjà 50e anniversaire. Ya ba tata na biso, ba koko na biso, komanda ko pe ko sexa biso, biso coup ya télévision. Totali se ko ba biso ba na bango ba leke ba koko na bango. Évidemment ça. Je peux toujours la cabine. Pourquoi pas? Ça c'est bon. Conseil ni pour la balekio, ba oya sima basi. Conseil pas balekio ya sima d'abord, faut ko bien malamu o bene so na sala. Tanga tala. To ke kana ki elote, net technologie se be sabatu. Donc to copier malamu akolo ba na sala to zum sango na kilo. Ça malamu. So na diga mambo ya technologie, ba indomodi ndenge mokezo kende ko ba modele. Voilà non. Merci. Je crois que mon clip est plutôt content à comboter boyebi déjà. Merci. Sala ki ondeni pose yo ondeni omoni ba Chantal Bola nga na koloba ba Chantal Bola baza ba biso toza ba exemple à suivre ya ba Chantal Bola. OK Osomona na Chantal Bola gafi voilà aza serment bonalinga ke tellement trop mais kokota na ba vie privée ya batu ya omoni Pamela biso o nzamba pesi biso ata bana lioko ozomona ozata na mwana no moko ata pamba ozomona lisu siko mutu aza na mwana te ya pe ozo préciser be bino ba fan bana na bino botindaka olingi bango babota te nani o aza na pouvoir ya okanga mwana na albuma Belle Vie personne nani aza na pouvoir ya kokanga mwana na libuma peshanga ni na mama sila wana nani Chantal Bola za gare. OK. Au moment où Sarah comme qui désespéré na vie, habitaki Abraham, bota na serviteur servante nanga. De wana Chantal Bola. OK. Ozomona. Et puis eyaki ko arriver na tamoko boye nzamba yoki ko lela ya Sarah apesi bango Isaac. Yakanisi Isaac ba Belle Vie bazati. Chantal Bola za ne loko te ye mona avant que de poto na nzela mai na nzela ko kata abota bana misato ana ba reserver bana na ba oui ba mi sato asifa bana na misato te Chantal Bola kufisi bana ala Kinshasa va kende nini avant ya poto ozomona nana vandela Chantal Bola pa betele c'était que Chantal Bola tikala ko kufisa bana OK poto Dieu t'a fait grâce apeso su bana Chantal Bola vana na bango te bana baza na assistance sociale mpe boko na bango ozomona mais nani aza mieux placé pour kotanga a kotalisa Chantal ke nzamba peso bana mais oza irresponsable mutazate yoko seka bato déjà oyo balongi nzala baza na mituka pona bana bango basombela bana ba mapangu déjà o bana bango soki nzamba permettre bango bazwi bana na bango bako souffrir te lokola yo Chantal Bola oteka mayo bimena ba réservoir likolo nzala bango te bango déjà ba maman na bango desi ba préparer déjà ba venir bana bango Pamela to seka muto yo abi pasa maternité te si ozomona aibi douleur wana te aza na mbongo baoke na opesa bado kili mais ye moko azata na mwana te yo koyeda te fo oseka bato ya bongo eza malamu te yango omoni punition nzambe apesaki ya gare oboti na mokonzi mais okei mosika ya mboka mais nzambe alaki soka grandeur apesi Isaac oyo akanga monde te mobimba biso nyonso loto koma Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob. Voilà. Ozomona Chantal Bola le seul conseil nga na ko peso ya silama. Pour Chantal Bola bien zoya. Au Congo. Deuxième analyse était pour na bato ba botaka te Chantal Bola yo komi na âge nini o katela bato o mona lisola 75 te mama mukolo na mama yemo abota mona lelo to na bébé ya Olive
ya mama naza na 75 ans ozomona yo okotia clôture ya bamaternité bato si là okomi dana na bientôt 50 ans yo moto otiaka ménopause yo moto okata barègle ya bato to yo nde moto osala clôture ya koclôture bana mais non ozomona nga vraiment naza contre ye soka ye na koya bana te baza mitema mabe te mais baosala bolamu bazobokola bana bandeko na bango soki péché nga abokola mwana ya leki ne Chantal Libola etali yo wapi ekoti yo wapi mais comme si ba guerre ya ba musicien peut-être akokozala na guerre mobo na mutu conflit na bango eza na musique ya na théâtre te poni bazaso bazana conflit ya musique faut bayaka ba toucher so ba toucher Belvite ba toucher Ersil ezakadi ya nini nga na comprendre bango te finga fali pupa ndongo finga ke lelo tiko finga fali pupa okomi na ba comédien ba yembaka te kende ko sala soki propagande ya papa Hervé kende ko wela mabanga kuna ba faire égola ba pesa ba mbongo ndongo ke na luka ba dédicace o eli président faire égola mutu baza na 2000 obwaka ye pesa nga 5% na nga ozui tika ba comédien tranquille au moins ba pona ba comédien ngai mana bi Chantal Libola soki to lancer guerre ngana yo moi je suis prête alors parce que za motema mabe Pamela ba analyse au sol les a tellement belé yo analyse au sol o mettre bango PCT pechanga oza déjà na 44 ans belle vie 46 ans Sila 49 ans bientôt 50 ans boza na bana te yo muto na maternité na bango yo opesa bango bana Chantal Libola yo moko da bana misato bakufa awa na la finga ke bana misato bota na ba recevoir na finga yo mais yo finga ka kobota bato yema ofe fwa yo ya loba ke banda ke na poto pe aibi oloba français te parce que bango balika ko contrôler ka ba Chantal Libola pourri do ayebi te na ko griller poisson na français ayebi te tala moto akende ko sala neto kenda ka okena na guichet ozo mbongo neto tozo pour remplir ozo remplir nini comment fiche na yo makambo Chantal Libola yebi yango te yo moko na illettré ozo finga bato baleki na mayele bayebisi yo babino papa aza na sucre kopesa ye kisi kopesa ye biloko ya sucre te oboma papa bato mundele wana wapi na poto kuna azaki infirmière bato basala misala kaka bana bazwi osokola tata na biso odesaka ye bona na vandela Chantal Libola nunu atata mukolo boma tata bato na tia oka Chantal Libola te asali mabe ngai mwana aza contre Chantal Libola omoni biso oyo Pamela Nzambe apesi biso ata bana moko bapasi na motema esalaka na otala mais yo milobelaka bapesi bana moko oza agene oyo bapesela mwana moko te Bianca Zanga te napesi exemple ya bato mosusu ya yo te nga pele na posa mwana ben oui nga mpe fona bota lisusu sikoyo natalike ngai eza dana moko naoluka kuna koma mauta misato sikoyo bato baza na ata na eloko te sikoyo navai na tv nasaleli bato abongo analyse Pamela oyebi basi combien bana te bakolela mpo na vi na nga Chantal Libola ayebi teke mwa bano aza na bango Nzambe mpa kokoyiba ye bango ndenge ayibi ndenge azwaki bana na Kinshasa awa ozomona mpo Nzambe avanda atali oboti bana nanu na bareserveur na situation moko ya bien te Nzambe ali te mwana omwani ekoma eza te tika nazwa bana na nga okomi na poto Nzambe apesi yo bana na bana apovanda na bango te assistance sociale nde mutu babombelako bana wana mpo yo moko mama bourrique po aswa boye mpo na yo moko Chantal Libola bana me batanga te ozomona Dieu merci mundele asa bien atali abi te mwana mwasi moyibi mpe lisusu yoka Nzambe siko okoka kofinga ozoya kofinga Bellevue oyo ayibaka te komona mpe mama top na plateau wana elobelaki yo nini d'abord félicitations d'abord à Maman Top parce que elle était trop sage. La réponse à nos c'est la comment Yves Pan est journaliste et Moussa Naïza Yango a opposé qu'à ma question. Mais il faut inviter moi Mouki
au monde déjà so au monde mutu opposé déjà mutu ba question mutu zo kima nango otanga lobi ke émission ana ko ba finga ki vie ba sala ki ngo baleka gérer Cobetox maman to ba lobi bien abi baleka gérer Cobetox nga vraiment na yebi bango te mais ne comment la gérer Cobetox be baleka ni akoko za na baleka impolite mais tonton if yo zo ngo kota ka profondeur pour maman to pa lo mabe ozo mona moi biloko wana il faut vraiment ligne wana eza ligne ya Gabi maman to pasa ne mutu ba ligne wana tika boye bien kazanga na kosite ligne wana eza ligne ya Gabi po ya Gabi linga o mote maman to pinanga kati if abi yebisa Gabi atanga kombo na ngai te kenga na yebi bato mabe théâtre yebe ya Gabi aloba ibongo si ya Gabi abi ke maman to pa yebi bato mabe théâtre ya ngo ni maman to pa boyi na ye maman to pa bi yebisa Gabi atika ko bimisa nga moto gashi ke na yebi bato mabe théâtre tandis que yende Gabi aza mieux placé ya kotanga bakombo omoni ke makambo na mutu azaka na facilité koloba ngo eza ya Gabi po ya Gabi déjà ça loba biso da li na TV omona ngo te aza na facilité ya koloba soko beti boye pan na kati rouge ya Gabi ko maman to pa mutu ligne makambo wana te o pe muta uti ndako na bango na caprice na ye moko Pamela yo luka biso sani Belleville bana mikolo Belleville sumbana oh Belleville sumba mutu te to ye na bolingo au nom de l'amour ne to yo ko soutenir sœur na biso ndeko na biso Belinda Kandi maman o Belleville ko bota na biso nyo to azate mais pardon o balatisi ba comédie faut ba bando senga pardon maman to paloba ki na ye na Suzy Bantu balatisa ki yango sila pourquoi maman to pa ko senga sila pardon te asala sila nini asala sila nini en soi kutu be sila na impoli parce que bloquer maman top OK pour que nous la logique des choses en soi be sila na impoli parce que bloquer maman top voilà maman top passa mukolo OK ozomona so ki bo discuter ki na ya na yo ya mona bité peut-être msuna choka indeko nanga atena benga bo o bloquer nga ya Gabi muta ya nango ke sila bloquer maman top na TV muta ya nango Gabriel oui siko maman to pilelo rovanda bwa ke senga sila pardon singa pardon afinga sila ni muto kuta pese kombo libumu koda makolo soso mamona ete batika to papa na pardon déjà if na vraiment na peso conseil duka ba palata ba mobutu ba bijou bango ne baza mieux placé makambo wana bato bafuka maka ne baza mieux placé makambo wana mais mama top baza mutu aligné makambo wana te kokota mama top na ba polémique te parce que ça li bien te ozo mona ta le ba Clarisse place moi ça bato mobile ne kuta ina Kinshasa ola savrer bolingo na mobile ne akomo vanda pour répondre à Yves Pan l'émission va saki na mama pour répondre sur Yves Pan bon ça va place ma et là na pas na il va rater ni pas ko répondre ozo atika to papa na kasi on ba yebisaki babi nano sisi ko nga pula ete benga nga pula eme na ko limbiso te ya wala réponse na ya sila osakana na vesila c'est aboya pardon abi yo benga nga pula ye o benga nga libumu kodo ko singa nanu pardon te parce que pa ya kolobeza na nebele banda ko finga nga na libumu kodo yebi ke shoka ke pa yebi ke makolo soso etikala ko longwa te etika ya on le comment émission muto le tcha profil na ye ba tcha profil insulte comment bako mana soso oh j'aime bien comment tcha soso balongwa na ba poil ta ba cheka bo ngi a cheka bo posa wiki en tout cas bijou la reine ma belle est-ce que c'est vrai ou faux ba boloko ko ba to rolanda na vite mutu aboti na mona ye mona papa mona no ye moka ye yebiete ozomona mutu basakana na boloko ko yo fo luka ko silama est-ce que cercle ya papa o futi nyongo Ponyonga cercle papa na ne futa mite mais zo ko luko yo ko sa makamna koma papa le papa la sa valeur yebisanga soki Belleville benga ni papa na soki Belleville benga mama top benga na mama étoile benga na poisa gesho benga na presque batu wana si réellement benga na bango to moni Pierrot ato tourner film na biso siko benga na bango papa ya nani Candice kuna na Gerango c'est papa là ozomona baboloko ko bazanga loka ko loba boloko ko sala promotion tombo la star ozoki bokitisi sila lelo sila azo yeba na te azo sila lelo film malongo ezato le bosa la promotion ya film ya sila biso wana susu yango wana biso yango wana Belleville toza na innocent ou coupable toza
pe mama dina na lelo asawana madame Bellevue azala ne prête ba ngonde siko peut-être so ba banga kaye so ba mona kia okende te ndoka ye passé ngane mbongo te alingane pe kozwa te azaka na epete po aya kosela bandeko na bango musala beaucoup plus musala je m'excuse kokolo koko nana informé que papa la longo voilà ba bengani ye yo lo ba kolongwa ni ba lobi ba bengani ye yo ntibia so bengani ya lule ne bengo bengana nani abenga papa le te benga très poli te pardon benga très poli et abe de shuka minto mona kala minto mona kandista lule te na ndimi na te na kandista te pardon na boy na kandista na boy na kandista ona ya lule te na matanga ya Marie Hélène Belvika aya pesa Belvika lombo tu Belvika china te fali to 12 ya lula ju apana Belvika tali ya sekisi yo kelule Belvika useksanga Belvika pesa mboto na boko bo pamela pesa Biancaza ngezo kenozonga ya lula ya mukola na ndimite ya lula lalaka OK pona pozimbote mboto Belvika ya puti na critique alota kango muto le kimo kilimo bimane critique OK yo yebisanga ata Rocky ata Rambo Belva leke na retourner Rambo Rocky nde nani Rambo ko Belva leke na retourner na Belva ko bomo le critique ya lule Belva pese mbote ya lule no ya lule la te mtuana ya lule mera kena ye mais to tika na matanga abeda chou sourire munokoti awa osomona yango moni madame Belva habité na ko tika grand frère boité il faut na joie à récupérer ya lule ya loko moko bana kandista OK na lubana ko banda ya lula longwe osomoni film malonga ne ko te na moni na onte amoni na onte mais mi yemo kopé akumba mana distraction bazo sala promotion ya ba film te bazo mutu na mutu surtout ba communicateur na ba communicatrice na yenyo yango moni mida lobi ba benga na bango baza mapapa mida kosite osomona keli mida balobi mida mwana mboka tanga te wana misulolo lo babongo kasa bi mida uta kimpese atanga ta mayele te mwana mboka mida ngo balinga changer maloba o famille bota bo te biso to boy biso te famille bota mida na famille bota mutu na poso na zate poli numéro 00 na mutu zo na famille bota zate e poli ya poli to bona te yo tikala ka kuna biso to bona biso mida to sepela ka na ba analyse parce que mona mida to boyi pour la famille bote impoli za la raté on bosse ndongo traiter Belvika makolo poussière on bosse ndongo sela Belvika analyse ya kimpese te ce que to sepela ki na yoto na kota ki mana chaîne na yo beaucoup plus ata ba mundir ba benga ki yo banoko prince bazwa ki émission no basaki parce que ça ki analyse oyo ezaki normal analyse abata mayele parce que hôtel ki na batu comment bino boza ba impoli bo finga ka famille bota finga te bino finga Belvika makolo poussière est-ce que mutu na famille bota afinga sila muta famille bota finga c'est à part monsieur le rêve mutana komba soso osomona yango moni miss mais yaza comédien aza collègue na bango aza muta famille bota aza muta kaja na lobité yango na talisi batu tie ba comprendre que muta na komba soso wala za bijili bota azala na famille bota te osomona siko lelo to ekotala ni lelo to ekomona miss dola sili pona ni pombe bengi bango ba mapapa osomona yango moni mida yebisi miss na yebisi mida ke outa mboka oya Kinshasa siko mida linga changer maloba mais tozongi lisusu mida fingi zuma baza mayele te pona analyse ya Sherika parce que bino maboye bien ngote ke Sherika avazana na HB azara déjà na peshanga azara déjà na bela lelo boza na film kitoko te oyo Sherika ko sala ngwa analyse bwana film soit Sherika ta na binono na bela na ba film bezali il faut ce que film Belvika sali il faut la sala analyse ya bela masala pe ya babu ya SB asala ngo mingi te parce que ba koma kitoko te sala pe ya SB na ya bela production sala ka ya SB te ya SB la ndela Sherika azwaka ba tableau ya yemoko bata yo so moda azwa tableau ba mbasa la ngwa analyse namte bon bamba ebo tourner ni Micho ebo tourner te bon tala sire bien kasanga bébé si film Kevin nzambe nanga mais yango balobi azuli trophée ina filmana o sirene to ta film ya Elise ya Nyoka to telemisi
Ah, boza mabe, babi ke bato bapesa trophée, ngabe faut bapesa nga trophée pour les boloba. Oh non, bapesa li bijou trophée la film wana la monité. OK. Ozomona, mais chéri quand je reçois ba partir ba tableau na ye. Ba tableau na ye. Tableau ye mokonda c'est la analyse. OK. Mais bela bazwa ka film mo bimbatie. Très bien. Maman pe mikolo commencer la maman dit na nini oyo. Maman ba analyse a film. Voilà. Pour bazo koma ba film kitoko. Mais balobi ba benga na ye. Oso ba benga ni chéri quand ça mtotula. La taille ne wana. Ayebo le bana bela français wana. Chéri quand je t'aime. Yaka famille bota. Oui. Tozana boko kofonga bashirika zonga ndako na famille boto banda. Esbine hiba ko hiba. Oh, shirika za mwana famille boto kozonga na famille boto pa ndako na ye. Tepesa madame Belveste Maringe. 12. Kobanga te. Kobanga neti nani. Ozulinda. Biso pesi bango ba mobutu, to pesi bango ba parlata, to pesi bango ba bijou, to pesi bango nyoso. Biso zika linga na gati. OK. Tozi sous Chérika. Chérika yaka soyez le bienvenu na famille Libota. Mais ba rôle Dubai. Mayo do. Ba gango seku, ba yo finga biso yo. Ba finga ngai. Oh, bonne mo ba ngana ta finga ta mabe mama pardon. Tika biso ba ta mabe Pamela. Mais naza félicité papa za. Papa za ya sir. Yeah. Bon ba papa te kasi. Et bon tendance na papa faza leki. Bon tendance na papa faza leki na ye. Mais sur la botte mbala mwana ya za na papa te. Bon encore ka botte na misa 3e division fait égol la mwana muke leki na ye. Yo yeb sanga mama za na papa tala ya gola libundu ndenge vimbi. Ya gola na peso conseil ndeko nanga. Au moins ko choquer batu na vie za malamu te. Très bien. Lelo mutu asali yo boyagolo yebi ete wana mbasuluta mayangwana evimbi lelo komi kolela basungira to ningi na sunga yo. Voilà. Otango bane ko finga batu sila tinga yo ta yagola. O bane ko finga batu na propre volonté na yo. Batu oyo yo finga ki. Obi komi choka batu. Voilà. Yo Mandela. Muninga bero seka ye. Non, te njamba sala ongolo bika. Na lingo kufa te ya gola ozala kaka. Voilà. Na lingelo ya liwate. Na lingino souffrir. O comprendre. Pour biso nyonso tout ozaki na ligne ko finga. Mais l'autre aussi na ligne ko finga na te l'autre commence à analyser ça normal. OK. Bonjour, bonsoir, baboni na biso nyonso. Yaki lelo na Faustin Ngombo télévision quand tu es sabion musalande et benga kabiso liboso na bino. Lelo to e lisusu c'est bien moi votre humble servante, femme ce matin de autre madre la star, maman qui a famille Bota, la fille qui dérange, défenseur ya Sir ya Belvic Candy la patrona qui est poutine de l'écriture, tabita ba comédienne c'était à Baoba, richesse ya Congo na monde à théâtre, maman komel libiso lisusu innocent ou coupable en tout cas, 10e épisode des okota mukona lelo, donc il est vraiment na belle production, to que de découvrir film na biso innocent ou coupable. Nani akozala innocent, nani aza coupable na film en tout cas. Tout le monde n'a pas filmé ce qu'elle est déjà kitoko makasi. Tout le monde guerre ya Vini na papa biso Dingi, Vini alobi na papa Dingi ke abotola ki e mwasi awa abomi mwana na ye na kombo ya Junior en tout cas film kitoko. Toloba to ya défendre ka valeur, madame Belgi azala ka valeur yango to ya ko défendre ka ye. Donc vraiment na belle production to ko découvrir ba film na biso
oyo tolingaka makasi. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBC Djema, la maman qui dérange, Regan Ngoma garçon Paris, Natacha Goulala patronne, je te salue aussi, papa Samoukon pour le nécessaire et pourquoi pas Amaya Chéri na Katia François na Jean Mbosso je te salue, Nicole Makalou moi si ya bébé Bambo Teno Ebele en tout cas. Lelo na plateau na nga na zanga mon côté na zana mwana suka ya famille Bota na kombo ya Bianca Zanga to meko solo la na ye moi moke boyebi ke ba dio na biso na ye vraiment ekendaka tellement kitoko makasi. En tout cas enoki luzolo sokoza parole mo na ngai fongole la ngai plateau na yamba mwana suka ya famille Bota na kombo ya Bianca Zanga. Bianca bonjour, bonne santé. Oui, bonjour Pamela Matondo. Santé za PPRD na ngolo atata na ngolo nzambe Dieu fait grâce na ça vraiment bien famille Bota. Oye famille Libota focus shalom 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 partout bozali ba shalom na bino vraiment babi batutu balingaka notre autorité morale plutôt Belinda Kandi babi vraiment maman Mokonzi la reine mère VIP internationale babi mutaleki une écriture azate o azana tema eto tie défi donc mutatika écriture na défaut parmi bato basala casting a film à Yesu bako moshenga pe bevi fa akoma susu film na cadre Yesu donc moi ça bongo to kozoe wapi il faut te protéger vraiment Belleville sur azala ki mai to repesa ni fleuve Nil na ebité ceux qui bato batanga mingi bokomelanga ba fleuve Nil za makasi Mississippi. Ah, voilà, Mississippi, tu es bien que ça. Na salioni, tu as un début émission, pardon. Il faut qu'on mélange fleuve Nil de Kamakaz, fleuve Nil, fleuve Congo, fleuve Nil, il y a habité. Ceux qui n'ont pas montagne, ma poney la montagne, il y a Kilimanjaro, en tout cas, vraiment, on a habité. Tu as Belleville, il pas même à ton on va dédicacer ce qu'il y a dans voilà. Ma question est puis bien. Voilà, merci beaucoup, Bianca Zanga. Ndengolobi car ma question n'a pas réponse ya yo. Bianca Zanga, innocent ou coupable? Aujourd'hui film ndengeni parce que to comme dans la 10e épisode de Kota Lelo vraiment en tout cas film la bi saison kende waouh côté kuna komona division déjà ne baso bomana na fini voilà pour la junior côté kuna to maki maman to ndesa kufaki en tout cas to consommer film la bi to consommer film donc minga olobela te 10e épisode yango to ça la fin analyse ya film c'est pour totalisa mokili combien Belleville a sa valeur combien Belleville a komaka o aza na adversaire te voilà to comparer na nani donc voilà. Ok, merci beaucoup Bianca Zanga. L'actualité est tellement ébellée sur internet. To yebite tozola la tozola muka to yebike journaliste azala au milieu du village en fait. Journaliste à lobela ka mutu nyonso nyonso. Asa biloko na ye ya bien makamune ya kitoko poko lobela mais to moni ba o to yeba ke bazaka pena mingi ba se baza na musique ba misu ba bimi na TikTok mais ba komi na monopole lelo ya ko toucher tout le monde. To moni analyse ya Chantal Bola oya salinga na obenga analyse malgré zaki direct totali analyse ya Chantal Bola tango tala ki analyse wana et sala ki ondeni pose yo ondeni omoni ba Chantal Bola ngana ko loba ba Chantal Bola baza ba biso toza ba exemple à suivre ya ba Chantal Bola OK osomona mais Chantal Bola gafi voilà aza serment bona linga tellement trop mais kokota na ba vie privée ya batu ya omoni Pamela biso o nzamba pesi biso ta bana lioko ozomona ozata na mwana no moko ata pamba ozomona lisu siko mutu aza na mwana te ya pe ozo préciser be bino ba fan bana bana na bino botindaka olingi bango babota te nani o aza na pouvoir ya okanga mwana na libuma Belleville personne nani aza na pouvoir ya okanga mwana na libuma Peshanga ni na mama Sila wana nani Chantal Bola Zagar. Okay. Au moment où Sarah comme qui désespéré na vie, abisa ki Abraham, bota na serviteur servante nanga, de wana Chantal Bola. OK. Ozomona. Et puis et qui ko arriver na tamoko boye, nzamba ki ko lele ya Sarah, apesi bango Isaac. Ya kanisi Isaac ba Belleville bazati Chantal Bola za ne loko to ye mona avant que de poto na nzela mai na nzela ko kata abota bana misato ana ba reserver bana na ba oui ba mi seto ba bana na misato te Chantal Bola kufisi bana ala Kinshasa va kende nini avant ya poto ozomona nana vandela Chantal Bola pa betele c'était que Chantal Bola tikala ko kufisa bana OK poto Dieu t'a fait grâce apeso sou bana Chantal Bola vana na bango te bana baza na assistance sociale mpe boko la bango ozomona mais nani aza mieux placé pour kotanga akotalisa Chantal ke nzamba peso bana mais oza irresponsable
moto aza te yo koseka bato deja oyo balongi nzala baza na mituka mpo na bana bango basombela bana bango bamapangu deja oyo bana bango soki nzambe apermettre bango bazwi bana na bango bakosouffrir te lokola yo Chantal Bola oteka mai obimela bareserva likolo nzala bango te bango deja bamama na bango desi baprépare deja baavenir ya bana na bango Pamela toseka moto oyo ayebi mpasi ya maternité te ozomona ayebi douleur wana te aza na mbongo bakokende opesa bado kilikili me ye moko aza ta na mwana te yo koyeda te fo oseka bato ya bongo eza malamu te yango omoni pinisio nzambe apesaki ya gare oboti na mokonzi me okei mosika ya mboka me nzambe alakisi oka grandeur apesi Isaac oyo akanga monde te mobimba biso nyonso lelo tokóma dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob ozomona Chantal Bola le seul conseil nga na kopesa oyo yaya silama po Chantal Bola bi azoya deuxième analyse ye te mpo na bato babotaka te Chantal Bola yo okomi na age nini okatela bato omona lisolo 75 te mama mokolo na mama ye mo abota mwana lelo toza na bebe ya Olive ya mama naza na 75 ans ozomona yo okotia clôture ya bamaternité ya bato sila okomi deya na bientôt 50 ans yo moto otiaka ménopause yo moto okata baregle ya bato to yo nde moto osala clôture ya koclôture bana mais non ozomona nga vraiment naza contre ye soki ye na koya naoloba no likambo solo parce que eloko asali atouche bato obi atouche bato ebele nazoyebiso bamama ebele babengi nga misusu bazolela bianka ngai naza deya na 68 ans nga na mwana te me nabokola bana bandeko na nga oyebi bato bana bana te baza mitema mabe te me baosala bolamu bazobokola bana bandeko na bango soki péché nga abokola mwana ya leki ne Chantal Bola etali yo wapi etali yo wapi ekoti yo wapi omona moto eza na sensi mais comme si baguerre ya bamusicien peut-être akokozala na guerre mobo ena mutu conflit na bango eza na musique eza na théâtre te poni baza so baza na conflit ya musique il faut bayaka batoucher so batoucher Belleville te batoucher Ercile ezaka di ya nini nga na comprendre bango te finga fali pupa ndongo finga ke lelo tiko finga fali pupa okomi na bacomédien bayembaka te kende kosala soki propagande ya papa Hervé kende kowela mabanga kuna bafere egola bapesa bambongo ndenge okende olukama badédikasi oyeli président fere egola mutu baza na 2000 obwaka ye pesanga mwa 5% na ngai ozwi tika bacomédien tranquille omoi mpona bacomédien ngai mana bi Chantal Bola soki tokolance guerre ngai na yo moi je suis prête alors parce que oza motema mabe Pamela baanalyse osala eza tellement ebele yo analyse osala obetela bango pese te peshanga oza déjà na 44 ans Belleville 46 ans Sila 49 ans bientôt 50 ans boza na bana te yo moto oza na maternité na bango yo okopesa bango bana Chantal Bola yo moko deya bano misato bakufa awa te na finga oke bano misato obota na bareceveur na finga yo mais ye ofinga kaka kobota bato ye mo fe fo ya loba ke banda kenda poto pe ayebi oloba français te parce que bango balingi kaka kocontrôla kaka Chantal Bola pourri ayebi te na poisson na français ayebi te tala moto akende kosala nde tokendaka okenda na guichet ozwa mbongo nde tozo banini pour remplir ozo remplir nini comment fiche na yo makambo Chantal Bola yebi yango te yo moko na illettré ozofinga bato baleki na mayele bayebisi babino papa aza na sucre kopesa ye biloko ya sucre te oboma papa bato mundele wana wapi na poto kuna azaki infirmière bato basala misala kaka bana bazwi osokola tata na biso odesaka ye bonamo na vandela Chantal Bola nunu atata mokolo boma tata bato na tia oka Chantal Bola te asali mabe ngai mwana aza contre Chantal Bola omoni biso oyo Pamela nzambe apesi biso ata bana moko bapasi na motema esalaka na otala mais yo milobelaka bapesa bana moko oza agene oyo bapesela mwana moko te biankazanga te napesi exemple ya bato mosusu ya yo te
sais pas. Ngape na posa mona. Ben oui. Ngape fona bota li. Si. Ce qu'on attend que nga na moko. Na oluka kuna koma mota misatu. Voilà. Ce qu'on bato bazana antenne l'autre côté. Ce qu'on a fait na TV na saleli bata bongo analyse. OK. Pamela, oyebi basi combien bana te ba olela pona vinanga. Chantal bon oyebi te ke moi bano azana bango nzambe pa koko yiba ye bango. Ndenga yibi ndenga zwaki bana na Kinshasa awa. OK. Ozomona, on nzambe avana tali oboti bana nanu na ba réservoir na situation mo ya bien te nzambe lite. Moi no mwane ko mazate. Tikana zwa bana nanga. Okomi na poto nzambe apesi bana na bana po vana na bango te. Assistant social. Nde mutu ba bombela ko bana wana. Po yo moko mama bourrique. Po aswa boy po na yo mo Chantal bola bana me batanga te. OK. Ozomona. Dieu merci mundele asabi atala habité moi so muyibi pe lisusu yoka nzambe. Siko oko finga, ozo ko finga Bellevue o ayibaka te. Ozo ko finga Pechanga ayibaka te, ofingi sila o ayibaka te. Oza ndenge nini? Oza muta modèle ni Chantal bola luko silama. Soki vraiment nga azozela otema yo lobi ke ozoyela bango deuxième tour. Mama biso pe tokoya kotalisa mokindengo oyiba koza moyibi. Tokobimisa oyebaka bata poto bayebi yo. Ne bapesi nga ma matière na yo. Tozozela oyaka lisusu. Voilà, merci beaucoup. Ma question n'a pas réponse. Il y a Bianca Zanga. J'espère que toujours qu'il est déjà vraiment kitoko. Bianca Zanga, total qui émission mon maman to pasala qui et na tonton tadinga là pa o ya loba ke azala na problème mon kona muninga ne comédien. Un jour soki nzamba sungi bakoki kosulula bayoka na bazonga pardon ndenge bazaki liboso to monaki batu ya ngambi ya babakuku nde basalela ki ngo banalise mama to pazana posa asenga sila pardon mama to pazana posa asenga sila pardon et pourtant ezaki mama to paolo banasila ta bandai ko loba na mama abiso suzi bantu pe ya sonam o balatisa ki yango sila en plus ezaki vidéo ya kala lelo to moni émission ya Yves Pan na ba question nyonso Yves Pan a posé mama top tant que mutamayele comment on appelle mama top na plateau wana elobela ki oni. D'abord nga na loba félicitations d'abord na mama top parce que elle était trop sage. Na ba réponse à nos c'est la comment Yves Pan a journaliste Moussa na eza yango wana opposé ka ba question. Mais il faut pe o inviter moi muki hein. Au monde déjà so au monde mutu opposé déjà mutu ba question mutu zo ki manango otanga lobi ke émission ana ko ba finga ki via ba sala ki ngo baleka gérer Cobetox maman to pas lobi bien abi baleka gérer Cobetox na vraiment na yebi bango te mais ne comment na gérer Cobetox be baleki ni akoki ko na baleka impolite mais tonton if yo zo ngo kota ka profondeur pour maman to pas lo mabe ozo mona moi biloko wana il faut vraiment ligne wana eza ligne ya Gabi maman to pas ça de mutu ba ligne wana tu ka boye bien kazanga Cosité ligne wana eza ligne ya Gabi po ya Gabi linga o mote mama to pinanga kati Yves abi yebisa Gabi atanga kombo na ngai te kenga na yebi bata mabe théâtre yebe ya Gabi aloba ibongo si ya Gabi abi ke mama to pa yebi bata mabe théâtre ya ngoni mama to pa boyi na ye mama to pa bi yebisa Gabi atika ko bimisa nga moto gashi na yebi bata mabe théâtre tandis que yende Gabi aza mieux placé ya kotanga ba kombo o moni ke makambo na muto za na facilité ko lobango eza ya Gabi po ya Gabi déjà ça loba na Lina TV o mona ngote aza na facilité ya ko loba soko beti boy pan na kati rouge ya Gabi ko mama to pa muto ne makambo wana te voilà Yves na vraiment na peso conseil duka ba palata ba mobutu ba bijou bango ne baza mieux placé ya makambo wana bato bafuka maka ne baza mieux placé ya makambo wana mais mama top aza mutu aligné makambo wana te kokota mama top na ba polémique na te parce que ça li bien te ozo mona ta lelo ba Clarisse place mamu moi ça bato mobile ne kuta ela Kinshasa o la savourer bolingo na mobile ne akomo vana pour à répondre à Yves Pan l'émission wa saki na mama on va répondre sur Yves Pan bon ça va place ma et là na pas na il a raté ni pas ko répondre ozo mona par rapport ya Yves osane miso mona ke so kebe mama ta pakangi ozongi bo akangi tika ebi misaka mutu trop primaire oza mukolo saka be miso na bien ke no luka bata polémique ba Gabi baza ba s'intéresse baza bato bazaka mieux placé soko tuni mwana wana na ko beta ye na ko sala boy mama to pasa muta makambo wana te o mona ke mama to denga sa bongo aboy ko zo ranki na baleki ni na bana na ye o soto otala lelo se place mabi aloba ezani ke place balobi mabe pona mama top omona esa propre te place mama malobi ya Yves aboy tika bakombo na bango po bango basala ke mission te baboyi mama via
Pamela, muta boy ma vie azate. Mama vie aza valeur. Ozomona. Pourquoi bolinga bo fongola ba émissionnette moko ya lokuta na ba kambo na ba diro ba lobi te bino bolinga bo ya. Parce que mona na ni chroniqueur ou chroniqueuse ya famille Bota aya tenir ba propos moko boye ya mabe na kombo ya mama via. Amona ngona nte. Ezalaka te. Amona te. Omona, ezalaka te. Ba biloko mosusu il faut to boya kango eza malamu te. Ovandi maboyo motali obite likambo yo polémique yo nala koyi kokota ngote. Eza mabete likambo fona tikela ngo nakendo luka bato boye. Ozomona neti so ke no tuna ya gabi makambo wana. Anya lo bana baleka jeri ko beto sia ba poli wana amosa ke yemo kaza mukolo yemo paza line ba poli wana. O déjà mutu o dena facilité ko lo ba lina TV. Mais aloba ki pe ke biso. Voilà. O be muta uti ndako na ba ona caprice na yemo ko. Pamela, yo luka biso sani. Belvi bana mikolo belva sumbana. Oh, belva sumba mutu. To yela bolingo au nom de l'amour. Oui. Ne to yo soutenir sœur na biso ndeko na biso Belinda Kandi. Maman belva ko bota na biso nyoto azate. Mais pardon o balati si ba comédie faut ba bando senga pardon. Maman to paloba ki na ye na Suzy Bantu. Balati sa ki yango sila pourquoi? Maman to pa ko senga sila pardon te asala sila ni. Asana sila nini aswa kutu be sila na za impoli parce que bloqué maman top. OK. Tant que dans la logique des choses, aswa be sila na za impoli parce que bloqué maman top. Voilà. Maman top passa mukolo. OK. Ozomona. So ki bo discuter ki na ya na yo. Ya ya mona bité peut-être même na choka inde ko nga atena benga bo o bloqué nga. Ya gabi muta ya nango ki sila bloqué maman top na TV muta ya nango Gabriel. Oui. Si maman top le leur vendre ba que senga sila pardon sina pardon. Afinga sila ni. Muto kuta pesa kombo libumu ko da makolo soso. Maman na ete. Batika topa bana na pardon déjà dit. Batika topa bana kasi on ba ebisa ke babi nano sisi ko nga pula ete. Benga nga pula e mena ko limbi sote. Ya ya. Wala réponse na. Ya sila. Osakana na vesila c'est. Aboya pardon. Abi yo benga nga pula ye. O benga nga libumu kodo. Ko singa na nous pardon te parce que pa ya kolobeza na nebele bana ko finga nga na libumu kodo. Yebi ke shoka ke pa yebi ke makolo soso etikala ko longwa te etika ya. On le comment émission muto le ta profil na ye. Ba taka profil insulte comment. Ba ko mana soso. Oh j'aime bien comment ta soso ba longwa na ba poil. Taba cheka bo ngi a cheka bo posa wiki. En tout cas, bijou na kana ma belle. Yango kanda modèle na ngozaki na mo. Obenga mutu soso. Eza mabe. OK. Ozomona, eza vraiment mabe donc omona atanga ipeso na za yelelo, opesinga kombo moko boye. Voilà. Na olimbiso na pasi. OK. Yanka zanga na uti komona analyse moko Dorcas Boloko kwa sali parce que bango bazanga matière baya akana ba kombo batu. Dorcas Boloko ko asali analyse a tenir ba propos moko o eza à la con. Alobi papa ale mabana ba bengani ye na Bella Production parce que akenda ko jouer quelque part. Madame Belvi a sepelité nenga kenda ko jouer kuna lelo papa na biso Alain na Bella Production azali susute ba bengani. Est-ce que c'est vrai ou faux? Baboloko ko baba to rolanda na vite. Mutu aboti na mona yemona papa mona no yemoka yebi ete. Ozomona. Mutu basakana na boloko ko yo fo luka ko silama. Est-ce que cercle ya papa? On futi nyongo. Ponyonga cercle papa na ne futa mite. Mozo yo luko yo ko sama kamna koma papa. Le papa na sa valeur. Yebisanga soki belva benga ni papa. Na soki belva benga mama top. Benga na mama étoile. Benga na poisa gesho. Benga na presque batua na si réellement benga na bango to moni Pierrot. Ato tourner film na biso. Siko benga na bango papa ya nani. Kandisa kuna. Ngana gerango. C'est papa là. Oui. Ozomona. Baboloko ko bazanga loka ko loba. Boloko ko sala promotion tombo la star. Ozoki bokitisi sila lelo sila azo yeba na te. Azo sila lelo film malongo ezato. Ole bosa la promotion ya film ya sila. Biso wana susu yango wana. Biso yango wana Belvi. Toza na innocent ou coupable. Toza susu bien to soki innocent coupable sili. La vérité yango wana c'est ça. OK. Affiche déjà yango wana mais wana eza nani film ya Dinana non? Non, eza Dinana. Eza Dinana.
Madame Belvin a invité. Elle a invité Kuna. Ok, merci Maman Dina, félicitations. La vérité paye moi Maman Dina ezali. Ok, oh, tika ba. Donc misino. Donc ça yo mystique. Félicitations Maman Dina. Ya biso te dio wana nde ngwe pesika makambo. Ya pesika makambo. En tout cas félicitations maman ezaka ne boya. En tout cas dozo mutafungola ki ligne wana ya kobenga Madame Belvin et puis le autre peu Maman Dina na lelo azawana. Madame Belvin ezala ne prête ba ngonde siko peut-être so ba banga kaye so ba mona ki okende te. Ndoka ye pasenga ne mbongo te. Kachete lingane pe kozwa te. Azaka na epete po aya kosela bandeko na bango. Musala. Beaucoup plus musala, je m'excuse. Koko, non informé que papa la longo. Voilà, ba bengani yo lo ba ko longwa ni ba lobi ba bengani. Yo anti bien so bengani ya lulu, ne be ko bengana nani abenga papa le. Te be ba très poli. Pardon. Belle très poli. Et abe de shuka mi to mona. Quand la mi to mona kandista lulu. Te na ndimi na te na kandista te. Na lo bano. Na boy na kandista, na boy na kandista. Ona ya lulu te na matanga ya Marie Hélène. Oui, aya pesa Belvin lombo tu bebe tina te fali to 12 ya lula ju. Apana bebe atali ya sekisi yo kelule. Belvin. O seksanga bebe apesa mboto na boko bo. Pamela pesa. Bien kaza. Pamela ke nozonga. Ya lula mukola na ndimite ya lula lalaka. OK pona, pozi mbote. Mboto Belvin. Ya, puti na critique. Alors tarango. Muto le kimo kilimo bimane critique. OK. Yo yebisanga ata Rocky, ata Rambo. Belva leke na retourner Rambo. Okinde nani? Rambo ko. Belva leke na retourner. Yo sara na Belva ko bomo l'écriture. Ya lule Belva pese mbote. Ya lule. Na no ya lule la te mutuana. Ya lule mera kena ye. Mais to tika na matanga abeda chou sourire munokoti awa. Osomona yango moni Madame Belva habité na ko tika grand frère boité il faut na joie à récupérer ya lulu ya loko moko bana kandista. OK na luba na banda ya lula longwe osomoni film ma longa ne ko tsa ese na moni na onte amoni na onte même yemo kopé a kumba mana distraction bazo sala promotion ya ba film était bazo mutu na mutu surtout ba communicateur na ba communicatrice na yenyo yango moni mida lobi ba benga na bango baza mapapa mida ko cité Basili keli mida balobi mida mwana mboka tanga te wana misulolo lo babongo. Kasa bi mida uta kimpese. Atanga ta mayele te mwana mboka. Mida ngo balinga changer maluba o famille bota ba ute biso to boy. Biso te famille bota mida. Na famille bota muta na posa na zate o poli numéro 00 na muta o na famille bota zate. E poli a boya to bona te. Yo tikala ka kuna biso to bona biso mida. To sepela ka na bana mida to boy. Una famille bota impoli za la raté. Voilà. On bosse ndongo traiter Belvin makolo poussière. On bosse ndongo sela Belvin analyse ya kimpese. OK. Ce qui te sepela ki na yoto na kota ki mana chaîne na yo beaucoup plus ata ba mundir ba benga ki yo banoko prince bazwa ke émission no basaki parce que ça ki analyse oyo ezaki normal. Analyse abata mayele. Parce que hôtelité ki na batu comment bino boza ben poli ko finga ka famille bota finga ngate. Bino finga Belvin makolo poussière. Est-ce que mutu na famille bota afinga sila muta famille bota finga sila pas besoin de reine mutaena komba soso ozomona yango moni miss mais yaza comédie aza collègue na bango aza muta famille bota aza muta kaja na lobité yango na talisi batutie ba comprendre que mutaena komba soso les habitudes bota azala na famille bota te ozomona siko lelo to ekotala ni lelo to ekomona miss dola sili ki pa ni pombe na bengi bango ba mapapa Ozomona yango moni mida yebisi miss na yebisi mida ke o uta mboka oya Kinshasa siko mida linga changer maloba mais tozongi lisusu mida fingi zuma baza mayele te pour l'analyse ya Sherika parce que bino maboye bien ngote ke Sherika avazana na HB azara déjà na peshanga azara déjà na bela lelo boza na film kitoko te oyo Sherika ko sala ngo analyse bona film soit Sherika ta na binono na bela na ba film bien zali il faut ce que film Belve sali il faut la sala analyse ya bela masala pe ya SB asala ngo mingi te parce que bakoma kitoko te asala pe ya SB na ya bela production asala ka ya SB te ya SB la ndela Sherika azwaka ba tableau ya ye moko bata yo so moda azwa tableau ba masala ngo analyse namte bon bamba ebo tourner ni Micho ebo tourner te bon tala sire
Bien ça. Pour bébé si film à Kevin. Nzambe nanga. Mais yango balobi azwi li trophée. Il ne filme na. O sirène. Tout film ya Elise ya Nyoka. Tout misi. Ah boza mabe ba bi ke bato ba pesa trophée, na pe fo pesa na trophée pour les boloba. O lo ba pesa li bijou trophée la film wana la monité. OK. Ozomona na Sherika Jorosco ba partir ba tableau na ye. Ba tableau na ye. Tableau ye mokonda sela ngo analyse. Mais bela ka zwa ka film mobimba tie. Très bien. Na moni pe mikolo commencer la maman dine na nini oyo. Maman sœur ba analyse a film. Voilà. Pour bazo koma ba film kitoko. Mais balobi ba benga na ye. Poso ba benga ni Sherika za mtotula. Na taine wana ayebolo bana bela français wana Sherika je t'aime yaka famille bota oui tozana bongo kofonga ba Sherika zonga ndako na famille bota banda SB ne iba ko iba oh Sherika za mwana famille bota ko zonga na famille bota pa ndako na ye tepsa madame Belveste Marenge 12 ko banga te ko banga neti nani ozulinda biso pesi bango ba mobutu to pesi bango ba parlata to pesi bango ba bijou to pesi bango nyoso biso zika linda na gati Dosia sous Sherika. Sherika yaka soyez le bienvenu na famille Bota. Mais ba rôle nyonso pe linda bazo pesa ye en tout cas elle ka kitoko to moni a jouer sous avocat et simbi e pe sous makasi. Mais so mona te linda lobi pendant tout ce temps. Na lekisi ba air na ngai pamba ya ko yenga boy. Amodi ba chaîne nyonso to aleka. O tika bo wana linda. Oui. Linda lobi na kombo na Yesu. Ko benga ngai sute botika na famille Bota na vana ngai. Linda nenga sa bongo famille Bota na to cede madame Belvi. Film nyonso ko ya. Voilà. Davina Apwa, Linda, Gatibi, Vini, Coach d'Acosta, oh, Agnon, Maria, Sylvie Seka. Voilà. Bakeni wana, bazanga te. Voilà. Abba bauta bana ba top, boaki ata Linda na Keni bana mama top. O boaki ata bana bazala kana bela parce que baza fierté bela. Kala Linda. Arne ba ngeba boma ngwa pamba ma belva zui Linda asimbe na ba Paulette voilà abina Linda bi voilà il faut jouer comme ça wana maboka belvika na Paulette ya Linda est-ce que tout le monde kuna SB pasimba Linda na mapeka personne faut voir coach azola musa moral la mwana biso mona ngone l'équipe et qui se trompe avec club arc-en-ciel coach a doit vendre ba bengi biso habité match boke na ombo amoni menace na biso bi charge à match ya pas menace na biso asimbi les pays voilà Paulette abi charge à match ya pas na yo asimbi na ba pivot na biso abi bino ne boza na ba charge à match bino ne faut bosala bo bino ne faut bozongisa bo voilà ozomona donc avant de matali ma atala habité bango ne baza ba icône bango ne baza ba valeur ba Linda na ba belva atala habité mama mino sa kolina ye bano ne bazo remplacer biso tika te pesa bango chance voilà bakeli liboso yango moni ba olinga ba tout fait carrière à Linda mais tu sais que Linda to zano kana chipo ibo Linda to kima nombangu na bango si bien kazanga to comme na biso président déjà na suka poto chité question na biso ya suka poto chité Nathalie vidéo ya Maria ou a sali na TikTok na ye Maria pour le moment za na Dubaï et a travaillé tellement trop na ces jeunes abiso Sylvie et Seka na Jimmy Mwana Lemba maman Belva lobi que tellement beau travailler trop banda bela rebana na lelo bozwa penza temps ya ko se reposer boke na Dubaï boke ko lala mais ba vidéo ya Maria o ya zo sala bato bazo kota bazo s'attaquer na ye bazo finga ye aza agité osalisa matalana et tout to monaka awa bakendaka Lubumbashi ba chama kelele makasi mais Dubaï ya ba Maria chama kelele te ba comment finga Maria pourquoi ya ba finga Maria ndenge nini Maria ke Dubaï ya mama te oh Maria ke Dubaï te ke oh maman livre ponte ake Dubaï ya bela a tourner mingi mwana batu avant de batale ba non il faut que no pema na nini oyo na Dubai bana ya na ko kanga photo maki ya gola kene Dubai ata vide ya tika muta voyage yo mona video ya Dubai mona lobite si réellement ya gola beta ki tourne na TV na ochi Dubai bona bo ayela biso photo video Maria ska zo la tsaba que je suis à Dubai ya boko sili sango Maria kende sika ba mataka ba moto wana na desert wana matana ba cheval wana Maria
tikala mana na piscine wana Maria obomba kipo na za ntoto na kitoko est-ce que nzoto wana tai wana ba misi lola koza na tai wana olobi misi wana tai wana Maria misi lola koza nango tai wana tendance koza na makolo X ba minene ba kima na kacha ba yo moko ba yo finga tai na ba finga biso tai na yo pardon ndana za tai mabe na yebe ngoto ngana tai mabe liko mne na selo kwa kate na likolo kwa kachens na selo kwa dessin animé na yebe ngoto o wana ngaiti o na yebe ngoto ngana tai mabe o yeba tinga na wanga tai na ngana kelata buchu na osa chirurgie te na opota na ka beti mkonza mabe ngai ngana loka bango to wana tai mabe misi lolo oke luka buchu ya nini ya pas yebi oza tai mabe nga tai mabe si na tai mabe to la famille les foufous de même bande bien kazanga ozomona to la tai mabe biso to na lo to na tali Maria wana piscine opende tonda bongo on ki tendresse na lokolo Maria on ki bolo koko na tai ta monokolo kwa passoir Maria sakana na tai wana na piscine wana ozomona na ta Sylvain Seka maka po Sylvain Maria ya Maria moye ami ni Maria foulard te so soka Maria foulard te zaka na maillot de bain yo kuna na tai mabe so na question na bebe tinga banalizo eza logique voilà ozomona ko finga loto tiki metika libino ya golo za na pasi ozoya ko senga lisungi na impolitesse nyonso ba osungu ndeni ya vraiment ba osungu ndenge nini vraiment sala lisenga lisungi ya mawa batomona ki babakuka TikTok baboyaki na bango kotiele contribution maintenant bazomona nani produit na bango sila zotekama te on est la promotion ya sila bino la promotion belle vie chaque jour très bien film innocent ou coupable tala ndenge Zuma saleli yango ba analyse yango moni ese na mida balobi na bango bino boko film na sherika tandis que bino mo bozotala film bela kasi ozomona ngai filme na bango bana ti lelo na yebi ata te na mona ka ba titre soko leki omoni titre filme esili filme ni na malonga o bango bakoma exacte OK merci beaucoup bien kazanga to komi na suka émission na biso batu ba retenir nini na émission mkona lelo batu ba retenir boye ya gola na passe ya gola pa sunga bino bata SB o sengele lisungi bakota likamba ya gola litama na ndenge komi kovimba toyebi te apesaki ndoki bizi na butu to ndenge nini tuna nanu tendresse bosali ya gola nini po bino bozi tendresse yo oza motema mabe olingaka progression baninga te yo so omoni chaîne baninga koprogression obwaki maladi tika boye nazoloba na yo bolokoko bosali ya gola nini po babanda kotourne bino mibale oketike pa dela te bavimbisa ya gola litama to nini totuna oui to mituni na air oyo misi lolo bosali ya gola nini bowela Jimmy Limbondo kapona Jimmy Limbondo yango bokevimbisa mobali muninga matama stela bosali ya gola nini totuna na air yango oyo otika ya gola bati kotala mbaso ya gola so elongwe mbaso komi litama baba kuku boza bato mabe abi baza mabe na bible yango moni ezolanda mpe na kibomoto boye atuka bambote na ngai na famille bota mobimba na dongo lesa nzamba Versace merci na Odette lesa mama na Lesline na Niki lesa mifi lesa motema ya papi na dongo na Dodo lesa Majos lesa ya Richard lesa ya bino vraiment yangwana Irene Kialuta Nadine Kialuta Jocelyn Kialuta Karine Zanga Irene Kialuta motema Richard Nadine Kialuta Karine Zanga Jocelyn Kialuta merci à Adage Lubanja de Turquie Luanda Turquie Paris pas wapi Rose Mengazali et merci beaucoup na Bibi Chumoussamba Ipupa décoration un grand merci à mauvais propre le roi célèbre Christian Ngoma et mauvais propre Tito d'Acosta motema mauvais propre Jean-Paul Kapinga motema Mama Nasi un grand merci aussi à Mami Tadine na welelo na montote la maman chérie à moi aussi maman José Lussadissou maman Claudine Bokatola maman Chantal Mukendi maman Aniba Super maman Ningo Yamputu maman Ewine la grande H maman Sakina merci beaucoup à maman Pierrette et pourquoi pas merci à Nanou Lungengo famille de Bota Mobimba vraiment maman Ewine on est ensemble et merci à ma tonton na visite na bango tonton Gosse et tonton Migra et notre muso le papa na Victoria ceux qui babili de kitoko bosse grâce à bango et merci beaucoup na famille na matondo oyo kantinga na mokola lelo vraiment na kilelo
nzamba lola pambola bino. Voilà, merci beaucoup tokomi na suka émission na biso bo s'abonner, bo liker, bo partager vidéo, ba commentaire na bino na pesa la biso bien poto améliorer ko ça la bino musala kitoko. Merci beaucoup na la maman chérie ya moi si maman Gina Mabiala, maman Germaine na Katia France wana ba mbote no ebele Rigen Ngoma garçon Paris, ma yaya chérie na Katia France Jeanne Ngoso que je salue et pourquoi pas na yemoko Poutine de l'écriture Belgique Kandi la patron na maman comment maman Komel biso innocent ou coupable. Donc il y a belle production pour que nous consommons et que vous allez bien makasi. Merci beaucoup aussi à tonton Goss Azana c'est ma caméra, tonton Mika Malundi, ma botte la bine belé et pourquoi pas à une autre le papa na Victoria, moi na star Azar star, tout ça musala kande to yokanaki. Merci beaucoup, à la prochaine, bye.